Mbote mingi balandi émission tozokende wapi ya ngai moko mama Nicole Moisanza. Nasepeli vraiment kokutana na bandeko ebele na ba oyo boyebi nga ba oyo misu boyebi ngai te ba semaine malamu. Nasepeli lisusu pe na ba message oyo bandeko ebele boza kotindela nga. Merci beaucoup na ba encouragement na bino. Merci pe na bandeko ebele baza kolanda série double face. Eza série moko eza ko permettre biso vraiment to yeba ba vrai face ya bato ebele misusu eza double moyen koyeba yango eza te. Alors naleki vraiment mpona koessaye mpe kosunga na biso nyonso surtout na implice na lisolo to na sujet oyo namemeli bino epanza makita ndenge nini bato baza kovivre, ndenge nini bato bazoyeba vraiment kosunga pe bato te, surtout na kati ya communauté na biso, surtout na biso bato mangala. Vraiment bato ebele nalobaka toujours basambelaka bayebi nzambe. Tonamonaka toujours na ba Facebook ya bato mingi bayebi nzambe, mais misusu baza wana malgré azotanga kombo nzambe mais aza mutu oyo ya epanza, donc apanzaka bato, donc aza mutu moko koluka makambu. Mais okomona ke non mutu alobi ate nasambelaka. Bonjour papa, promesse de Dieu à Bac bambote place ozali ndeko. Alors vraiment nde nautaki koloba na ebandeli ke non ba semaine d'abord malamu na bino nyonso tout. Et puis nalingaki vraiment kopartager un peu point oyo parce que tozovivre na kati ya monde moko toyebaka ke non sali eza individuel. Donc vi na yo moko lelo soki nzambe adeside azwa yo okenda mutu te na cercle yo ozala yo moko ni na famille te. Donc eza na babiloko misusu il faut kosalaka yango par fierté na yo. Alors valeur na yo mutu eleki mbongo kozala na dignité, kozala na point moko boye. Donc bato bayebo ke non oza mutu wi na yo ezalaka wi, oza mutu te ke non tantôt plutôt te. Merci beaucoup à Ndeko Caris Kus. Alors epanza makita tunazomona ngo tro na kati ya bato nde bato bazovivre. Bato misusu baza bayebi kopesa baninga ba conseil te. Bato misusu baza wana ozo ko encourager misusu mutu apanza bato. Ozo ko encourager misusu ke non mutu aza na problème. Misusu azo bebana na mutu. Yo za wana mais ozo ko encourager ke bato wana babebana. Bato ebele bayeba kotia bato kimia te. Bato ebele bayebaka koluka misusu te ke non moto ekufa mais moto ezopela. Mais yoka bato kombo nzambe na munoko. Bandeko nanga nzambe oyo biso tobelelaka surtout ba africain nzambe achangea parce que soki nzambe aza nzambe ya kala nde ba misusu esi mabele fungwama emela bango. Parce que même kaka nzambe wana alobi ke non tolinga babinemi na biso, prier pona binemi na yo parce que nzambe ayebi ke mutu oyo azali wana pona kopanza bato te, aza pona misusu amoni place o mabe ezali otelemi kaka wana oyebisika mutu wana ke non te batambola na vie boye te. En tout cas ndenge eza boye nga na kokotelo te parce que ndenge eza wana oyebi te mutu wana misusu yo koya kosala ke non okotela ye. Misusu ndenge eza wana ke non opanza lisusu obebisa lisusu bien na misusu problème moko mutu wana azalaki nango misusu aza pe na tort lisusu. Sikoyo lelo bato bazovivre par sentiment. Nga nalingi nanu mutu nanu yo moko nanu ozala nanu na fierté na yo moko na dignité na yo kokotaka makambo ya buzoba te ya bato. Biso bato mangala surtout bakongole baza mutu oyo okotelaki wana lobi omonaka meme mutu wana mutu ofingo lobi. Alors eza na babiloko misusu il faut koetizaka mayele plus et puis kosalelaka sagesse et puis kosala oyo nzambe pa asengaka na biso ke non place oyo ozomona ke non mutu aza moninga azotambola bien te obakiseli ye conseil donc opesi ye donc implice na yo ezala ya mabe te mais ezala ya bien parce que oui na yo eza oui non na yo eza non. Ba epanza makita
baza trop na kati ya communauté na biso surtout na niveau ba Facebook awa omona ndenge tolamuki boye tolalaka tolamuki omona okuti emisu video moko ya polémique mosusu emisu olie eplace wana aboma moto na place wana bandi kosiemisa nano makambo ebelebele nga nazoyeba kaka ane oyo na bloke ata bato ebele pasi natalaka façon ndeni bato mosusu base comportaka namonaka kino bato mosusu baza lelo baza mpona kolekisela bato batemps bato mosusu bayoka na bango vraiment conseil te bato mosusu baza mpona surtout biso baafricain soki vraiment na surtout bacongolais soki tolobi ke toyokaka liloba nzambe te tokosi parce que na bapokwa kaka na Facebook eyindaka oyoka bamessage ebele bamate eleke ebele mais soki bato ebele bazosala baeffort te parce que mpo balingi te nga sikoyo na bato ebele mingi nalingaka soki koperdre temps vraiment te parce que bamate ya baconseil ezalaka ebele meme nga moko nde naza boye nalandaka mpe bavideo ya bato mosusu bien sûr ke eza na bato mosusu bazoteya mais bato bazochange te parce que bango bazopesa oyo ya mabe parce que tant que baza vrai te ata moto alobi neti aute kokoma na bi moto koloba na motu te ke bolingana tolingana soki yo moko na kati oza na bolingo te donc ekosala eloko moko te. Bonjour mama Gertrude Bilongo. Alors nazomona trop na kati ya surtout na biso makambo ba internet oyo makambo ba émission makambo ba Facebook oyo bato ebele baza omona émission makambo ezo se passer na bavie baninga na bango ya bandeko na bango bato ebele baza wana mpona kosala kaka mwa ekiri mobo mpona kopanzaka kaka bato mpona émission ya kopesa conseil te mais yango nazoloba bozopense mpe mpona bavie na bino parce que toza ba éternellement te un jour mpe motu groupe oyo créaki place oyo ozalaki kosala émission ki campagne to place oyo ozalaki mpona kokritike bato mpona bopanzaka bato mais omona temps na yo ngongano émission ekoka nzambe azwi yo. Alors il faut pas tosalaka fierté ya bato ya mokili parce que kosalela moto ya mokili ozosalela fierté na ye ke no ye aza motu na nga likambo nde na koti yango problème nde ndenge eza wana nga mo mpe na kopanza nga mo mpe so basakani na kosala mpenza oyo ekoleka camarade na nga mpona alakisaki nalingaka camarade na nga mingi ozosalela moto ya mokili fierté na place osalela nzambe parce que fierté ya nzambe ezali ke no oprie mpona ennemi na yo oprie mpona moto azotungisa yo epuis ndenge eza na koluka kotia kimia epuis koluka kolongola moninga na kati ya mabe. Voilà fierté ya nzambe. Mais fierté ya moto mokili omona ofandi lobi te nga nde eza boye bendele koya te donc ndenge eza moto sepeli epela kaka non parce que moto oyo ozodefendre emiso après 2 ans peut-être ye mpe moto obalukele okoma susu soki nayebaki ebele bakoma soki nayebaki na nga nakota nanga makambo na ye te kutu ndenge eza wana kutu nabebana na motu oyo mpo na ye parce que nakotaki mais il faut mito esalaka il faut kosalelaka ere moko sagesse na intelligence parce que motu ntango aza na problème ezala boyebani na camarade wana ezala boza bapire soki aza na tort sala oyo fierté ya nzambe opesi ye tort parce que kolinga kopesa ye raison te parce que lelo ntango opesa ye raison na ye lobi peut-être akobalukela yo motu oyo osalelaki ye bendele mais azongiseli yo lisusu ki ingratitude moko makasi comme tolobaka na mokili ke non bato bazovivre bato ebele baza baingra bato baza reconnaissant te bamisusu naza komélange te. Alors il faut kosalaka fierté ya nzambe il faut kosalaka fierté nanu ya nzambe epuis ya yo ke mutu bato bamona ke oza mutu moko homme ou une femme de principe donc oza mutu ya koya kokotaka makambo oyo etali yo te. Des fois nazomona nauti komona video ya ndeko moko azosenga pardon yango epesi nga inspiration na bi mais ntango moment u ndeko wana azali kofinga bato misusu bazali koencourage bato misusu bazoloba ne finga boye non c'est pas ça omoni eza malamu te. Tant moto asalaka mabe bandeko na nga tozovivre éternellement te toza baéternel te à part nzambe. Donc il faut toujours koyaka kopesaka motu toujours ligne moko ya keno abima na erreur azosala et non koappuye
parce que lelo bato ebele bazo ko changer te bato ebele bazo ko neti nga na perdaka lisu tante nga na lingaka so moto ozo koyebisa nga ke mama moi sanza moni donc osepeli te osepelaka na motu wana te donc nalingaka o asime donc maloba na yo o respecte yango alors so namoni ke motu wana ntango na omonani na ye na présence na ye ozo lakisa comme si oza na ye bien nga na se méfiaka toujours siko na bato aboye oyo abandaki koloba parce que omoni il faut kotalisaka mpe bato ke non kote oyo ozo se comporte mabe na place ya kopelisaka bamoto neti biso bacongolais surtout congolais eza misu place oyo amoni peut-être rando ezali wana aye lisusu kotia lisusu pilipili na mungwa peut-être pesa moto wana mosusu wana tort na yo olobi ke non te malgré misusu ndeko wana me yo se comporte mabe opandi bato te me olukeli bato kimia bandeko na nga ezanga mbongo me ezala na dignité na yo ezala na fierté na yo eza na bato bakorespecte yo parce que soki oza na mbongo me oza motu moko perda déjà dignité na yo non na mbongo na yo ekomemelo valeur te bato bato baza lokola ndeto na milieu na biso ezalaka tellement hypocrisie eza makasi ke omona moto asekisi yo me ntango oza te me ahumilie yo me bato mosusu baza oza pe te azobango kaka azoba te wana c'est une femme qui se respecte un homme qui se respecte alors naye kosala nini message oyo parce que bato il faut bomonaka mpe mosika il faut pas komonaka kaka pembeni te et beaucoup plus koya kozalaka kosala barole ya kopanzaka bato nazolobela bato bazala balingaka mingi role wana eza malamu te epanzama kita koya kokota likambo etali yo te surtout ça ezalaka mabe makasi nazali meme kolobela ndeko moko nga de manature nga moi sanza nalingaka kozala na katikati ya bato soki nayebeli likambo wana te mutu na makolo te ezala naza na moto nasolaka ne bien tomesana même si azwi problème na ye eza problème na ye eza problème na nga te parce que yo koya kokota likambo oyo etali yo te mutu oyo okotela yo oyebi te après 2 mois ou après une année aza mutu peut-être mosusu akoki kobalukela yo okoki mpe koregrete pourquoi nayaki kokotela yo falaki nafanda na nga sikoyo bino bato oyo bokotaka omona ozwi sikoyo rankine molai na mutu oyo yo odefandaki ye azwi rankine mokuse donc il faut vraiment biso surtout bacongolais faut vraiment bamito bato misusu il faut esala neti na réseaux sociaux moko nakoma ofande ekomi kobaise tellement nazomona baémission ya balokuta baéglise ya balokuta franchement tout na minute oyo koma koleka na internet eza trop faux trop bolimbisanga naza parfaite te me nazo juge te mais naza mwana mwasi oyo keno naza trop na baprincipe et puis nalingaka kozala trop te keno nalakisaka bato keno naza vrai mais naza faux nalingaka boyeba nga ndenge naza boye donc vraiment nayebi ke ebele bayebi nga mais naza parfaite te mais ezobayise internet Facebook parce que tozomona baproblème bato baza na baproblème mais bato oyo baza na bango na baami bazosala lisusu kopanzaka bango kuku mama odile makwala donc bazopanzaka bango donc bato mosusu oyo batiki bandako na bango batelefone lokolo epema Facebook omona video mosusu boye olie kimia place wana eza même nzambe oyo bosambelaka nzambe oyo ya likolo nzambe alobi teke non oyina adversaire na yo te nzambe alobi teke non place oyo moto ezopela bopelisa te il faut koboma et puis na vie quel que soit moto wana misusu asombelaka yo lipa to akabela mbongo mais soki aza na erreur faut kotalisa moto ke non erreur na yo eza boye kotika moto wana na ignorance te baafrikain basalaka baerreur wana mingi alingi kokumisa moto na kati ya ignorance alingi kolatisa moto honneur oyo moto aza komerite yango te mais par contre moto wana lobi nango akozala moto moko oyo misusu akoregrete na entourage bango bapesaki nga barespect bapesaki nga bahonneur mais ntango nzambe afaire comprendre nga namoni ke vie oyo nazali kovivre ezalaki vie mabe mais mpo na nini bareprochaki nga te même na yo moto ozala pembeni na moto so moto aosala bétise
au lieu que ne kopanza koma donc yo ndo somba ngo banda na koti likam na yo ndenge za boye ndenge za wana ekobeba kaka tokopanza kaka yo zonga na mutu olingo kota likam na ye pesa ye nanu conseil yebisa ye ke non nga mpe namoni na ndenge ata soki aza moto asombela kolipa mpona nini te bato ebele balingaka kokufa na dignité na bango te il faut na vie ntango ozokopema ozokende mpa nzambe pema avec honneur kufa avec honneur mais kokufa te na kimalhonnête na vie kokufa te na ndenge ke non opesi mutu mokili importance ke nzambe parce que mutu mokili wana ndenge bato oyo basengaka babetaka mamatolo nga moto okanga moi sanzi kokose passe te nazoyisa bino yango preuve ani ke non nasalaka émission ya kolakisa toujours bandeko ke non même monsieur ndenge bandeko mosusu aye pa journaliste moko awa alobi yo oza nzambe moko takoka na yo leki bango wana ntango akozala te ake lisusu epa oyo kuna tout ça eza commentaire moko ya flatterie mais eza biloko moko eza mabe parce que ozokomisa motu lokola nzambe c'est déjà un péché parce que kosala commentaire ya lobelaka mutu trop neti aleki eza deja mabe eza ozokende na idolâtrie bandeko na vie fo kokufaka avec honneur avec respect nyonso tu kolinga te koya kosalaka kokotaka makambo oyo mutu etali yo te mais ozokota kuku ma chérie Keren privé ekambo etali yo te bandeko koya kopanzaka makita te donc koya kolinga te kosomba eloko etali yo te parce que congolais aza mutu oyo abalukaka africain aza ebele baza ba ingrat yo kosomba likambo Keren olobi ndenge eza tantine nakende kobundela camarade na ngai oyebi mpe mosusu camarade wana aza mutu mpe ya buzoba badefo kende directement pesa conseil ezala soki alingi na ye te mais yo essentiel osali fierté ya nzambe mais nga na sepozaka baquestion namonaka peut-être namonaka façon bato mosusu nayebi te soki ezalaka même trafic d'influence nga na affrontaka na respectaka motu nayebi niveau ya respect ya limite ya motu ndenge eza mais soki eza likambo keno oyo namoni koza na tort en tout cas nakoyebisa yo vérité na bino point oyo vraiment naza no d'accord te. Donc, ozomona ke même si mutu wana ke non nayebi ke asalelaka mama moi sanza western union mais soki namoni ke mutu se comporter mabe mais il faut koloba parce que okoki mpe changer mutu wana nayebi ke bato misusu akotia mutu makasa boni boye donc mais déjà obakisi moi un plus moko nazolobela bato balingaka kopanzaka bato baepanza makita misusu baza wana misusu ozomona mpe ya mutu wana osala mabe est-ce que so ozwa déjà ton na yo ya koya kofanisa mutu mpe oyike non tokende pa etozonga oza pire nga mais ozose comporter mabe donc yo ntango ozoloba boye ozosala fierté ya nzambe na oyo ya yo et puis lelo soki oza na mokili te msusu mutu wana buzoba wana kolobaki en tout cas nazalaki na mutu moko akufa avec honneur camarade moko azalaki très très honnête na nga soki eloko boye nakepa boye azongisi nga boye peut-être toza na bango mingi te lelo toza na nde na bahypocrite ndeko na nga soki otambolaka mabe na vie nabetaka toujours sete oyo soki oza na baentourage na yo baza kaka koencourage yo baya bato malamu te lobi ntango obebana mabe wana oyo bande kosala bato babimisa ngo eza bato oka bande koencourage ezala bato mosika te bato wana kaka oyo ya pembeni wana soki moto wana erreur eza te kazosala moto asala buzoba moto asala erreur na bacommentaire na bafacebook emso moni video ya polémique me bobengi moto wana nga naloba bilo mosusu botiki nanu motu oyebi bacommentaire mosusu esalaka ke moto azocontinue toujours na kosala buzoba bobengi nanu moto wana nanobi te mama papa eloko boye mie te pourquoi biso bacongolais tozalaka boye ozomona nini esalaki nga vraiment esalaki nga plaisir na landi video ya garçon wana afingaki moninga ndeko na ye congolais mai namoni ozongi asali lisusu nga bio nzambe merci parce que eza te ke non moto azosala erreur misusu aye apelisi moto mutu oyo emso osala erreur wana akozwa lisusu makasi nde bandeko
tosalaka fierté ya nzambe. Nayebi ke biso ba africain belé bayebi nzambe mais bazo aider ba proche na bango te. Bazo azomona ke proche wana lokola abenga ke mingi lokola kabela ki loko soka lobi ke apesa ye conseil emso ako ine. Mais toi tu t'en fous. Mais lobele ke non kufa avec honneur na vie il faut que ozalaka na honneur na yo. Oza mutu oyo ke non atoza na batu pembeni na yo mais ba sentir ke oza mutu oyo olingaka buzoba te. Oza mutu opanzaka te mais osangisaka batu. Soki batu mibale baza koswana ezala oyo aza na raison ezala oyo aza na tort. Oyo aza na raison kobakisele mutu makasi te. Fana na yo yo nde oleke nga kuna sombi likambo ngo na koti. Yo okota likambo mutu ngo parce que bozali. Ebongo siko lobi so bozate. Soki mutu wana so abalukele oyo kotelaki okoma ko regretter o batu misu bazalaka akotaki likambo camarade ne babebe na camarade ne aki ko lobisa siko ennemi ya camarade na ye po bayokisa camarade ne soni. Mais eza ki bassesse kosala bongo déjà eza ki bassesse. Bandaka mbala moko nanu tango mutu azosala buzoba banda kozala na ye ke non naza na yo d'accord te. Soki alingi te otiki ye mais na vie bandeko nanga oyebi mutu mbongo te mutu esalaka fierté ya mutu. Surtout mwana mwasi. Eza ki mwana mwasi musu aza elongi na ye pe bien te présentable te mais tant que c'est une femme oyo aza na ba principe, une femme qui se respecte, mibali babangaka ye. Elingo loba te ke non mwasi soki po totiaka ba maquillage, totiaka ba mascara, wana ndeza kitoko non, kitoko eza na mutu, eza na mayele. Mais na génération oyo tozozanga lelo ba une femme ango baza mukie. Tozomona kaka soki oye na réseaux sociaux tozomona kaka basi barando bomona kaka pe mibala barando surtout ba oyo baza te mpona baboma moto baza te ba epanza makita baza kaka mpona kopanza. Mais okoyoka pe lisusu surtout biso bakongolais baafrikain kombo nzambe nzambe alobi bongo te. Nzambe alobi tolinga baennemi na biso. Nzambe mutu alobi alobi to prier pe pona bango. Nzambe alobi te ofinga ennemi no te. Nzambe alobi te ke non o critiquer ennemi no te. Non, nzambe alobi bongo te. Nzambe alobi ke non prier pona ye to aimer ba ennemi na biso. Preuve ne yango ye moko pa zwaki moyiba kota siko na epoka nzambe ta nzambe akufa ka azu moyiba akoti si elola. Donc biso ndenge to na mokili tozo vivre na mutu azo salo mabe ba te bele bokoma na mitema pete ke non mutu wana o asala ke mabe afinga ke misu lobi o rendre service. C'est ça que ce mutu ozo kanga mutema bongo ozo se comporter bon. Donc oyebi no nzambe te oyebi no makambo nzambe te. Neti congolais belé basambelaka lokuta bolimisanga nazo mélanger te ikopita ba église na ya bino eza bato belé basambela lokuta parce que nga muto kanga mo isanza nga na peut-être bato so aza trop dire na ye oui c'est comme ça nga naza bongo nga so na moni muninga emiso na moni osalinge loko oyo na sepeli nango te na koya na nga kaka tout droit epa na yo na yebisi yo. Et puis eza pona emiso pe koki pe ko aider muninga bandeko nanga botikaka ko place oyo batu bazo ko discuter place oyo ozomona emiso ozana muninga na yo azana tort mais yo ye lisusu obakisi lisusu ba raison osali lisusu ke non esika wana azalaki ke non bapanzana. Coucou ma chérie, maman Chilo Jova. Donc, eza biloko moko eza bien te. Donc, eza ba biloko moko eko intégrer biso te. Eza ba biloko moko eko sala ke non batu bazozonga sima. Et surtout na Facebook, na réseaux sociaux, moko moi na fandi nga moko na Facebook yo. Surtout batu pona rechange nga na koma ko bloquer batu belé batantine belé parce que tali tantine yo alando maté ça fait ce qui 3 à 4 on changer n'était. Otala penya mutu ezate ke parce que misusu mate andeza sincérité non misusu eza na vie nde nzamba otika biso mutu soki yozwi décision te ya ko changer même so yoki mama mo isanza 10 000 fois okokuta na pe lisusu na émission ya lokuta oyoki no pe mais kote bimi parce que eza mutu yemo mutu amisalaka fierté na ye amisalaka donc respect na ye bakomemelo yango te e bakopesa honneur te yo moko mutu okomisala yango
mais lelo tozo perdre basi, tozo perdre mibali, et surtout à cause aussi ya ba Facebook en direct. Alors tant que vivre na mutu azana ba erreur, ndeko na ngai nazolo ba kufa avec dignité, fierté. Ko appuyer mutu na mabete c'est un péché, et puis ko lingate ko tika mutu na ignorance ya buzoba. Soki mutu osala buzoba, expliquer que non ndeko oza na kati ya buzoba. Soki apesaka yo lipa, vomie kufa nzala, nzamba ko siside mutu mususu akabela yo, mais mutu wana ko vivre ne par hypocrisie te que non, o memaye na erreur. Oloba ne que non, ndeke eza problème wana, toko kenango tina suka, problème ndeke eza wana, ngana ko aider o toko sela ngo rando na rando. Pourquoi passer msusu ozoloba bongo pour mutu wana akabelaka yo, pour mutu wana msusu ndenge eza boye ozobanga relation beba. Yo ozobanga relation na yo beba. Mais oza mutu oyo ozoko se respecter te yo moko, oza mutu oyebi komi pesa dignité na yo te. Oza mutu moko oyebi komi pesa valeur na yo te. Et puis na vie bandeko na nga biso bato mangala na ba congolais bangolais ba Brazzaville. Moni poso oyo bato ebele baza na sens moko ya ko vivre mabe. Donc so mutu aza na problème na ye ndeko kokota na yo te. Soko koti problème a mutu apo faire plaire ye, lobi mutu wana mutu ako dénigrer yo, ako yeba te ke non ozwelaka ye mbeli to obebisa relation moko be pona ye ebele bayebaka ngo te. Et yo mutu kutu oyo koti nde okoma ko regretter soki na yebaki, si je savais nangaki nanga na kota likambo te yango nazoloba eza pe trop tard te bandeko bozolandanga na vie eloko oyo eleki mbongo eza dignité. Alors tant ozo mona place oyo mabe ezali ya mutu même na réseaux sociaux ozo mona ke non ba nini ba vidéo mususu ozo mona ke batu bazo fingana oye wana kaka obandi kokoma après susu neti ba congolais bazaka lobi nango dimanche Jésus tout est grâce non mais oza muta dignité te oye ozo sepelisa mutu même atako sepelisa même penzambe ozo sepelisa te alors ozo sepelisa mutu nga mutu kanga mo isanza naninga ko plaire mutu te avant ko plaire mutu nanu il faut na mona aza mutu ba qualité donc azo mériter et ça te mutu nyonso to kaka na on sepelisa ye na on sepelisa yo par rapport à quoi et loko nini oyo nazo mona ke yo zo mériter nga to nga nazo mériter yo. Donc biso ba africain le lobby même Afrique wana peut échanger ezo senga ba une femme oyo baza digne na mibal na ba oyo qui se respecte. Mais ezo que ça passe parce que on dirait c'est comme si que non aba africain mi nazo mélanger te on dirait bazo sutukela makambo ebele même lelo bato ebele ba perdre ba dignité na bango à cause ya koya même na sur ba réseaux sociaux oyo misusu na kati ya amitié donc mutu à cause ya kwanga à cause misusu ya eloko alitoyi to à cause ya ba kabela ye rouge à lèvres andimi na ye a perdre na ye dignité na ye okokota pe likambo etali yo te oyebeli mutu na makolo te parce que bato misusu bazo vivre lokola bazoyeba te ke non mutu misusu lobi akokoza utile mpo na yo na vie okoki ko perdre ba relation te likola bikota likola bipanza oyo balobaka na vie on ne sait jamais. Alors comme on ne sait jamais bandeko nanga to vivre par prudence to vivre na to mi pesa ba dignité na biso ba valeur na biso donc muto oyo pesa lote so muto na ba problème na ye yo moko nanu mi pesa na valeur na yo tala na problème à camarade na yo place ni o ezo mériter conseil place ni oyo camarade na yo azo mériter yo ou pas so azo mériter yo te pesa conseil so ka lingi na été tikiye soka kangeli okanda parce que eza pe na bato ebele lelo bakangela pe bato kanda kaka moninga apesaki conseil entre bango mibale parce que azalaki na tort na likambo wana mais bapesi conseil alingaki bakumisa ye mutu nga neti moisana naza boye so mutu asali nga mabe nalobi te ke non nakoki koyina mutu parce que mutu wana azosolola na ennemi moko asala ye nga mabe non nga naza bongo te ngai nageraka problème na ngai ezalaka ya nga
oya mutu wana mpe eza ya mutu wana soki emisu naza na ndeko moko nde nasolaka na mama Shilo Jova soki azosola emisu na ndeko moko asalanga mabe nakoki koyina mama Shilo Jova te parce que relation eza molai emisusu nga nayebi mama Shilo mais mama Shilo emisusu ayebi emisusu mama Amina donc c'est comme ça mais siko oya lelo bato bazo perdre ba dignité na bango likolo ya bikotakota biyambayamba bakoya kopanza bato na place oyo ifale opesa bato conseil mpona nini mais tozokenda yango boye ti wapi alors tozopense ke Afrique ekotongama mais makambo nyonso tu etongama eza motu donc il faut tozala quand même une femme to bozala bandeko na biso mibali un homme que non digne que non oui na yo ezala oui non na yo ezala non même ntango ozala na bureau baremettre oyo badossier olobi ke non omoni dossier oyo okoki kofalsifie yango te omoni dossier oyo olobi dossier oyo nakotraite yango comme il faut donc nakotraite yango ndenge ezali donc nakolinga te nasalela yango tricage awa te non parce que déjà avant mutu atonga eloko il faut mutu nayebana na kofonctionner bien mutu ezosala donc oza mutu oyo déjà na vie na yo ozalaka na oui na yo etikalaka oui et non na yo mpe etikalaka non nga neti moi sanza nazadi nga azala bongo soki nayebi ke mutu wana nazalaka na ye mingi me namoni erreur moko nakokende nayebisi yo soki namoni ke point oyo nakotouche ke osala opasi nakoyebisa yo kaka vomi emisu bato misusu akodigere après mais otala mpe alobi te mais azalaki na raison ndenge areproche nga ebele bayebaka yango te ke non ekosala fierté moko boye envers motu wana ke oya kopanza eloko moko boye to oya kosiemisa esika moko boye ke non motu wana azomérite te azomérite baraison te mais lelo bato tovivre na monde à l'envers ebele baméritaka baraison alors bazalaka na baraison te ebele oyo bazomérite bazwa raison bazomérite sikoyo bakóma na bafaute donc ezotourne place oyo ifale moto azala na raison bapesi ye faute place oyo ifale moto azala na faute bapesi ye raison parce que toza na bato oyo baza digne te toza na bato oyo baza bamalhonnête c'est ça yango na mokili oyo surtout biso banoir biso bacongolais bato mangala baangolais babrazaville bato misusu nazomélange te ndenge batambolaka mais c'est pas bien même Afrique mito bato ebele namonaka basi mibali misusu bakotie même na bureau tant que aza moto moko aza dignité aza honnêteté même na dossier apamba osimba yango akokotia baprincipe te na kati alors vraiment message na ngai nazalaki nango ya kolobaki non na vie tozalaka wana ozala na proche ozala na ami tozalaka wana mpona kojouer barole ebele kozala wana mpona kosungaka bato mutu eza kaka paster te mutu asungaka bato te eza kaka te misu ifo mama mo esanza mutu azote émission boye non mais soki oza mutu une femme de principe olingaka dignité na yo un homme de principe olingaka dignité na yo tant que oza devant buzoba oza mutu oyo ifo telemelaka yango et non kobersaka yango lokola bebe lokola mwana non eza trop ezosala na communauté na biso eza biloko moko eza mabe ekosala ke niveau moko ya mayele ya bato misusu ekokola te parce que tozovivre na bato oyo bazolinga trop sentiment trop hypocrisie donc amoni moninga nde nakomaki moni bacongolais baafricain nde bazalaka so baza bien yoka na Facebook na bango bacommentaire bakokumisana babiloko moko yo nde oleki yo oza danse ntango bakobebana batitre mpe komi na bafacebook omona misusu bavideo yo soki osakani nango komona mais mpona nini kasi biso tozalaka toujours na baniveau wana baraisonnement wana aussi otala nous toza na bapays moko eza pauvre et surtout bato ya poto misusu il faut kozala développer il faut kozala quand même vraiment intégré na façon ke bo rééduquer encore bandeko misusu nalobi ke bandeko misusu mpe na Afrique nakoma omonaki baza na bango bien baza vraiment bato ke mito ezofonctionner plus ke momona bato misusu awa na poto bo excuse nazomélange te mais parce que bakibasesi moko eleki makasi bikotakota donc babilandalanda
donc ozokokota msu polémique oyo etali yo te nayebi te soki nga nalobaka soki ezalaka bacraquage to manque à faire surtout na bareseau sociaux omona msu video moko boye bato babandi kofinga bafingi batiti bacommentaire un moment donné bazongi su kota nzambe tout est grâce à nzambe na ngai merci seigneur non misusu ezalaka nango parce que moto ozokoma na yo mais so totali vraiment na ndenge ya loi ya nzambe même eza interdit même ofinga ennemi na yo na ndenge ya loi ya nzambe soki ozokofinga ozokokritike ennemi na yo ozosala lisumu parce que moto oyo kutu azalaki moyibi oyo alelisaki bato na bandako na bango oyo ayiba babiloko ya chere na bandako na bango ya bato nzambe azwaki amemaki ye na lula mais biso sikoyo tobela nzambe wana msu tomoni te oswani kaka na motu wana asali yo mabe e Facebook eyindi etondi mais alors que bible elobi bongo te donc oza nano oyebi nano makambo ya nzambe bien te parce que so moto ayebi makambo ya nzambe bien ntango moto azofinga ye ntango moto azosala ye mabe yo oza msu de eza nzambe elimbisa ye change moto wana yango nazoloba ifo bokóma na mitema neti babiso moi sanza neti babiso bisika bato mosusu bakokomprendre mais on azoba po totonga Afrique surtout Congo wana ngai nalobaka ata motu so oloba no français bien non donc na vie eloko oyo esalaka ke motu barespecte ye ifo ozala na dignité donc ifo ozala na dignité ifo ozala motu ozolobaka ke non oyo eza non non nga na moto buzoba te non nga nalingi buzoba te oui na yo eza oui ndenge bible eza koloba mais na ndenge bato bazosala mpe na mokili kopanzaka bato eza malamu te soki vraiment bato boyebi nzambe mwana na nzambe apanzaka bato te mais asangisaka bato akoki koyoka litoyo ayoki litoyo oyo msu alobi te apesi conseil mais msu alobi te prie mpo na ndeko wana nano lokola azose comporte mabe prie nzambe asunga ye yango sikoyo naye kotuna nazomona sikoyo bandeko mosusu baswana na bafacebook na bainternet omoni ndeko mosusu azofinga yo mpo ye wana obandi kotia commentaire lobela ye bonjour mama Christ Maëlys lobela ye vraiment tokokontinue nango kaka bongo tokomeme ti likolo oza epanza makita après un moment donné dimanche to misusu eloko moko botie photo tout est grâce wana ekomi na kosemoke na nzambe parce que soki oza na molimo ya nzambe na video oyo ya barando yo oza na droit te kokende kotia bacommentaire tokosukisa ngo kati na suka yaya loba oza na raison bikotakota na vie eza mabe motu mosusu okoyeba ye msu azwani problème mpe na bato mosusu oyo oyebi te vraiment salela dignité elakisaka ke non mutu wana aza même na crainte ya nzambe parce que oza mutu oyo ozosalela mutu mosusu te me yo moko olobi camarade kofinga ndenge ozofinga eza mabe ndenge ozokosala wana eza mabe même nzambe alingi bongo te soki aza camarade oyo akoyoka yo msu okoede ye akochange mais soki aza mocamarade oyo akabelaka yo lobi te nga lokwa mama Christine akabelaka nga naye kolobela mama Christine amona mabe donc yo ozotala kaka oyo donc ozoperdre dignité na yo valeur na yo likolo ba bien matériel est-ce que ndenge ye akabelaka yo soki lelo lobi ke non obimisa ye na babuzoba azosala na baerreur azosala aboyi koyoka nzambe aza capable ete kotinda moto mosusu msu mama Gertrude Bilongo msu mpa kokabela yo pourquoi bato misusu bosilimitaka kaka parce que omoni motu wana ye nde moto apesaka yo asalela ko ba western union to akabelaka yo ozokoka même ozobanga même koreproche ye yango nalobi ke non wana eza idolâtrie parce que honnête na bacommentaire mpe bato misusu koma umela nini ebele boyebaka te so moto apesi olobaka merci eza ngai naloba yango mutu so akabeli yo akoma oloba makambo ebele seke aza flatteur parce que mutu aza flatteur te soki okabeli eloko soki alobi no merci donc aza mutu moko déjà oyo une femme ou un homme qui se respecte aza na dignité donc mo moke ifo badignité na biso ezalaka yango dignité wana ekosalaka tokoki kotonga mpe Afrique yango nalobi ke baye opesa dossier moko ya bureau to ya social to ya école olio sala msu corruption place wana olobi te nga naza mutu moko ba principe non nange ezalaka non oui nange ezalaka oui c'est comme ça mais
lelo eza vraiment moi passé pour na trouver basi to mibali parce que bazo ko panza bazo ko tutsa batu mitu ba misu ba mona raso batu ba discuter te na utaki même kolobela ndeko moko amoni mwana mwasi moko azo koma na Facebook na ye abi mama mo isanza na ye ko tuno non misusu makamango bandi sunga bi o ndeko tika ndeko wana aza ko koma na Facebook na ye pona nini surveillance pona nini kolanda. Donc africains tout ba congolais mayele na bango makasi na bango ezakaka so ba moni vidéo batu bazo swana soki ba moni vidéo batu bazo mutu bazo finga mutu na ndenga mabe wana komona batu wana batondi wana komona batu wana ba commentaire bandi toza peuple ndenge wana ezali mutu soki azokoma na niveau ya boye aza mutu oyo il faut ba une femme baza digne na ba un homme baza digne ya kotelema mpona kolobela ye ya koreproche ye mais tozozanga ba personnalité oyo tozozanga vraiment bato yango mingi toza na bato plus baza ba flatteur toza na bato plus baza ba hypocrite aomona yo mpe na erreur atiki yo parce que o te nga naloba na nga te talaka toyebani kwa nga ko tata toyebani so na moni moto osala place moko bien te na kokomela yo na yebisi yo ke non nga si na bloka déjà tantine moko bongo ane okaka aye oloba na nga maniko mwasi wako nalingaki te nani olingaka mutu to wana te nasepelaka ne te manikolo kutu boyeboy pourquoi te nga vraimen bamission biso banalingaka te omona si lobi nango so umelanga bi non oyo eza moto abwaza moto ba distraction azo comprendre kaka te nake kaka na bloke na bi te vomi siko atikala bon oyo babengaka ba epanza makita baza trop na Facebook mais bozosunga te tozomona bamama mikolo bapapa mikolo soit disant bato biso batanga bakombo ya nzambe mais est ce que Afrique ezosenga baniveau ya kibasesa boye to Afrique ezosenga biso ba une femme oyo toza digne na mibali batelema batonga Afrique. Bible elobi que votre oui soit oui, que votre non soit non. Na vie zalaka na oui ou non. Kozala oui ou kozala chaud ou froid. Zalaka vraiment na oui ou non. Soko moni mutu na mabe abengi yo ma copine oyebi te mwana mwasi na boye na okomela na osala video na osala sala ngo vraiment tokopa na osala ngo banini ba Facebook a faux ekoye bele vraiment tokofinge na ba Facebook a faux tindela photo na mutakala ndenge za na tiango oza epanza makita ozo siemisa après avoir kosala bongo mutu bongo oyoka mate ya pasteur mo na Facebook en direct ndenge na mona mama Bénédicte na mobali na ye évangéliste Patieko omona yo no fandi osoka mate non nzamba za na yo te mais sikoyo tout ça ozosala wana mais oyebi te ke non ndeko oza éternel te lelo tolobi liwe kokoya ekutu na circonstance ni ekokuta na momani ekokuta yo oza mutu ya kosepelisaka batu bonjour mama Jado Lemba fumu donc oza mutu akosepelisaka batu ya kolakisaka kosalelaka batu fierté na bango alors ya yo moko ozala nanu mutu moko oza na valeur na yo même camarade no sentir que non nga so na kepa camarade na nga wana so na bandi olobele buzoba aolinga na ete faut batu bazalaka na père na yo faut batu bayeba ke non oza mutu ya sentiment te trop de sentiments ozalaka nango te oza sentimentaliste te ebele siko bayebaka te même na nsima soko oza te batu fo baloba ye kutu soko omeki ye buzoba il faut batu balobelako bongo baloba te ke non zela no nabenga no camarade na nga nano nabenge nano yesu na biso akota dia na Facebook ya faux afinga dia mutu na ofinga yesu ese nzambe alobaki na biso to ayir babinemi na biso non nzambe alobaki na biso to prier mpo na bango tolinga babinemi na biso ntango ozolinga enemi ozoprier mpo na ye na place wana sikoyo ke non yo ozobakisela ye makala moto na mutu epuis place azali donc aza mutu oyo ke non akokwea na sa makolo na yo c'est ça oyo eza force ya combat mais sikoyo bele baza comme nde bajouaka role ya pete mais boza batu pe misusu nazo mélanger te bokotonga na bino Afrique te
Pourquoi Afrique ezotambola na ki mafia? Pourquoi batongo ya gouvernement bazosala? Parce que na vie ya mutu aza na ba principe na vie na ye. Mutu il faut azala na dignité. Soka perdre yango partout oleka aza mutu oyo akosa eloko malamu te. Coucou Maman Gotimbala. Parce que aza mutu aza na valeur te. So ba placer même na bureau. Donc tellement ami yebite ami perda déjà dignité na ye. Donc aza na eloko moko te o ya kopesa ezala ya lokumu. Eza mutu ta olukelo. C'est comme eza babiso wa mo sanza lelo na koko ozala na ngate batu miso bandako na bango batala même mutu mo akomela ngabi oza trop dire même yo moko pourquoi eza dire te mais eza ba principe. Eza te passé na linga ko sepelisa batu te mais na linga ko mi sepelisa et puis ko sepelisa nzambe parce que na koki ko mona te que non Maman Gotimbala na erreur na azolo balanga ke ma Nicole ndenge eza wana nga Facebook a faux na ko finga ka non finga zela kutunga pe tindelanga na sala non naza na fille moko bazo Maman Nicole naza prête nazo lingala tia fille moko mutakala olobi nini nga na landa ko mingi na yo kaka yo bat nangi batia ye na page nga la bité ko sala te opola ni azoki mobali nanga bandi beti na solonga bisiko ko tia mutu wana na page nde yango pesi yo solution na bandi koloba na yoki mutu aleli na telefone tanga silisi habité na tia sute nga bemoni so yo tie na page yo nde siko nzamba ko beto na façon moko osakana te parce que on se moque pas de Dieu. Après fandi soka kutanaki na mutu mabe nde ye atinda na obenga siko mutu moko page wana des anto sambu se a carte papier sida na tinda non nzamba lingi vengeance te. Mais nazolo wela message eza beaucoup plus na bato yo bomaka moto te me bapelisaka mais baza bato oyo misusu bayebi soit disant balobaka koma nzambe mais eza bien te parce que tozo vivre na mokili oyo lelo toko kolala tozo sutuka bato bazokufa mais jusqu'à quand okozala mutu oyo okosala fierté ya nzambe na place osalaka fierté ya camarade na yo oyo lobi akokowanga na yo okotele na likambo moko boye mais lobi omona mutu wana ye moko kaka tongi yo pe babengi yo bayebisi yo ke non oyebaka ke camarade wana lobi ya likambo sikoyo oregrete lobi mais ye na bundela ye bendele koya te mpo na nga nakotelaka ye alors ye mutu alobi bongo oyo balobaka mutu aza kaka mutu il faut kozongaka na référence wana mpo na kosalaka fierté na yo likambo etali yo te oyebeli mutu na makolo te ezala za pire camarade yango ndenge nini d'abord fierté na yo il faut ayeba pe que non camarade no ayeba pe que non oza mutu abuzoba te soki camarade no ayebi ke oza mutu abuzoba ayebi te lobi nango msu akozala mutu oyo akobebisela yo image oyebi te ye ayibaka te bon elamba nalati ayibaka oyebi te ya so akoti magasin ayibaka parce tout olingi kodévoile tout olingi ndenge eza wana yo moko ozomipesa oyo yo dignité na yo te sikoyo ye camarade nongo opesa elongo na ndeni na Facebook ye omona bato baosala bavideo na bango ya barando bakommentaire popopo oyo mutu azolona akobuka nayebisaka bino Facebook kindoki eleki eza makasi eleki ndako oyo mutu azolona oyo tu bomonaka wana bagando wana babiloko tu ezaka nango bamvutima tu ezaka nango babiloko mosu eza nango normal te lokola mokili ezotambola ndenge ekomi nango na suka bandeko na nga eza temps lisusu te ya kovivre na basentiment ya kosalaka baplaisir mpo na bato il faut pas kosalelaka bato plaisir parce que moto oyo kosalela plaisir moto oyo kosomba likambo na ye moto oyo kokota likambo na ye peut-être lobi moto wana akozala moto liboso awanga na akozala moto liboso akoluka na baproblème okoregrete même oloba kuku mama Anita Kabamba namoni bafoto mama Anita kitoko mingi basport toujours eza vraiment bien pour la santé continuer mama nzamba pambola yo na inspiration vraiment eza bien te tozalaka comme ndenge balobaka au milieu du village devant msusu oza na camarade na yo to ozomona ke camarade wana aza bien te
il faut camarade no yeba ke non oza mutu oyo ya ba principe olingaka buzoba te parce que nga nazo remarquer ba congolais bafaka na bato na ba hypocrisie c'est pas bien azoyeba vraiment ke mutu wana aza na erreur mais liboso mutu wana ozokoka te koloba na yo ozobaka afana na yo yo mo mpe emisu oviva mpe emisu babiloko mosusu na ye omonaki te mutu na nga oyo aza mutu ya buzoba aza mutu moko emisu ya bilobela aza mutu moko aza mutu ya songisongi mais peut-être bon na miso ya bato emisu oko oyo ya kosalir imagine te mais ye il faut sentir yo yo fo oloba na ye okende tout droit otalisa ye eza te ke non yo ozala kaka moto ya kopanza amemi yo na babuzoba oke yes la to bandeko oyo nyonso tosala na mokili tomata tokita nzambe omona me toyeba ngo mutu na mutu moko na moko akose rendre compte na ye toza balibanga te toza mpe éternel te est-ce que okokoma décembre oyebi te est-ce que okokoma mars 2018 oyebi te alors stopper na sentiment stopper un peu na kosombaka makambo na kopanzaka bato na koya kosala mona kokoloba neti ke non bato misusu mpona te camarade na yo oyebi mc esprit nini ezokoanime ye te alors soki camarade na yo akabelaka yo ozobanga koreproche ye mais ozosala oyo ezali fierté na ye ozosala fierté ya nzambe te c'est ça le problème donc il faut tosalaka très attention ya kosepesaka être humain parce que mutu aza mutu lobi okokowanga na yo na seconde soki tolobi tolanda batémoignage ebele bakabela bato ebele bayamba bato lokola bandeko na bango na bandako ebele misusu ndenge eza wana mpe abengisa misu propre cousine na ye ana poto abalukeli ye ebele mpe misu abengisi mpe propre leki na ye na poto abalukeli ye alors éviter un peu na vie kosala sentiment mpo na mutu ya mokili okozala mutu oyo ya dignité omoni nga neti nga moyisa nazosa bino meme na Suisse awa bato bakoyebisa bino ke non aza fi moko un peu mo makamakasi te mais j'aime comme ça nalingaka kosala fierté ya mutu ya mokili te pourquoi parce que nakoki koya kokota makambo etalinga te et puis place oyo soki mutu omoni ke non alobi mwa mabe mpo nanga peut-être asaki eloko naza parfaite te asaki eloko moko na reprochaki ye to na sepeli te mpo bato mosusu baza mabe bayebi te emiso na mama goti mbala tala na eloko oyo nasepeli nango te kozongela lisusu te so tati aboyi na ye soki akangi kanda au moins oza mutu oyo na mémoire ya mama goti akoloba ke non il était mutu oyo mutu oyo asoutenaki nga to alongolaki nga na erreur azalaki mutu oyo misusu ya ntango nasalaki bêtise asepelaki te me misusu moninga na ye asali bêtise moninga na ye afingi abengi moninga na ye yaka toki kobeta ye tokolakisa ye ke non nakolakisa ke oza yo moko te ozalaka na bato ozosala fierté ya mutu ya mokili akowanga na yo lobi bandeko nanga bolimbisa misusu te mama moi sanza ayokabola biso peut-être il faut kokotela camarade mais kokotela camarade physiquement ou spirituellement parce que bato mibale wana soki nga naza camarade ya mama tete yanga mama tesha alors mama tete aza mutu oyo nayebi ke non asali mabe te nakobenga mutu asali mama tete mabe na koconseiller ate eza bien te vraiment boye eza malamu te en même temps mpe natie mutu abi nzambe esunga molimo na ye échange boye eza bien te mais misusu baza nga mama moi sanza naza mabe mama tete ayembala moko non kota ngo moi sanza camarade nanga non okokota te me okopesa nde moi sanza conseil okokota te okosala ngo te po mutu oyo moi sanza asali ye mpe mabe wana aza ekelamu ya nzambe ebele bazoblesse nzambe place wana bazoyeba yango te me nga na kamoka bato misusu baya kokomaka na bafacebook oyo mosusu akokomi ne kaka toute grâce mosusu akomi ne kaka mais non tala nanu yo moko nanu biloko mosusu donc ozoblesse baêtre humain oyo
nzambe akufelaki bango, akufelaki ka camarade no te po aza camarade no po akabela ko semule po akabela ko ba rouge lait po bokendaka na baboîte po bomelaka banini to bosalaka ba staff bongo o wana pe camarade no asali mabe aza être humain te, aza être humain. Sikoyo place wana ekomaka keno osaleli sentiment olingi koplaire moto mokili me ozoplaire na nzambe te. Sikoyo moto mokili wana lobi so awangani olelani okoya oloba keno nzambe beta ye nzambe nanga ta wana sikoyo ezaka te parce que yo olonaki na bazelo olonaki place moko mabe nzambe akosalelo vengeance mpenza te. Bolimisanga me naza nanga clair nazo bavecte parce que un eloko nzambe aboyaka ezaka idolâtrie yango nazoba ke non na ville lelo omona bato neti surtout bakongolais de baza na biloko wana tro motu so apesi eyo wumela nzambe eyo ndoleki wana eza babiloko moko ya baflatter aza sincère te parce que moto azaka sincère alobaka merci. Merci maman Tesha, nzamba pambola yo, ah merci maman Gotimbala, merci maman Christine. Donc muto apé sera bon, ah merci Karen privé. Mais ce que ce remoni muto au kabeli zo belé ah ça n'est sincérité. Et puis ce que un vrai chrétien, kolinga ko plaire muta mukilté. Quel que soit qui relation vos anango, ce qui aza muto oyo a edaka yo mais ozomona ina ba erreur loba na ye peut-être nzambe aza capable ya kobimisela yo mutu mususu asunga yo plus mais nzambe amoni ke non oza mutu oyo oza sincère oza mutu ba valeur oza na dignité donc na vie il faut tokufaka na ba dignité na biso dignité leki mbongo. Ande ko bolimbisa mwa muke nazwaki appel. Alors soki nasali vraiment vidéo oyo parce que eza mwa pasi Facebook na biso ba africain ndenge ezotambola ozomona bato baza na barando na bango bato baza na baproblème misusu baza wana kaka mpona kopelisa misusu baza wana kaka mpona kopanza mais eza mwa mokeba oyo baza mpona kosangisa sikoyo ntango tolamukaka ofungoli Facebook na yo obeti code oye kaka na bakomante omoni moto azofinga obandi kosi olio mosusu okobata ndeko calme-toi nzambe kimia na nzambe bino soboza bana na nzambe toluka kimia non baza mikie. Imagine que muto oza muto panzaka wana ozokomaka koma ozokopelisa nzambe asepeli na yo ngasi naloba babiloko oyo ebele bozuzo mababe na Facebook ebele olamuki no bien okoti na Facebook ozwi oyo yo malédiction parce que oye ko appuyer babiloko mususu oyo oyebi ba inspiration nango place wuti te omoni muto azofinga oyebi inspiration nango place wuti te. Yango lelo message on a passé pour nazolobela pour na bato baza ba epanza makita. Il faut kotika yo oyo okotaka likambo etali yo te il faut kotika parce que mutu wana okokotela elobi ya kowanga na yo mutu mokili aza mutu soki na tie micro na tunokoyoka mususu abengisa ndeko na ye mususu mbanda na ye kaka mutu atongaka ye mususu abanda kosunga mbanda na ye abanda kokabele babiloko abanda kobongisa basuki abanda kopesa conseil mpona libala nde omona mususu mbanda na ye babala esika moko mutu atongaka ye mpona koloba ke mutu aza mutu yango na vie faut pas kokota likambo oyo etali yo te soki mpo omoni mutu na erreur ata aza mutu oyo akabelaka yo ata aza omoni ata aza obi approcher moisanza olobi mama moisanza place na mona ki mabe et puis mutu aza na esprit ya nzambe ayokaka conseil tout de suite et puis a respectaka ezaka te que non parce que msu de moisanza fanda boende akoyoka conseil te non il faut koyoka mais bandeko nanga nazotalisa parce que eza na bato ebele à cause ya bikota-kota, à cause ya koya kopesa importance na mutu mukili, importance na sens que mo wana na longola mo muke, à cause ya koya kosala fierté ya mutu mukili. Banana kosala fierté ya nzambe. Po camarade na waswani, oyebi mutu na makolo te. Quel que soit oyebi, camarade no soka na tort, loba na ye. Olobi que en tout cas to bata to kita, yo mutu oza mabe.
soki pa boyi na ye. Merci beaucoup maman Jadelemba, maman Christine, maman Gotimba. Soka boyi na ye, au moins oza une femme, un homme oza na dignité, oyo oui na yo ezalaka oui, non na yo ezalaka non. Soki pe camarade na yo alingi osepelisa ye. Apa ke ko tonga ya ngata na soki problème ba finga kinga yaki ko kota te. Ebele ba kota makambo ya bato. Mutu akoteli pa balukeli elobi. Pona nini okangela muninga kanda parce que il fallait kotelo na buzoba. Ozomona te aza mutu oyo atambola na kobanga Nzambe parce que Nzamba lobi to prier pour la binemi na biso. Nzamba lobi chercher la paix avec tout le monde. Nzamba lobi na biso ndenge zawana tozongisa mabe na mabete. Siko emsu camarade wana emsu yo kangele kanda o te parce que na zoki problème ba finga inga ya kota ki te peut-être la bangi pe Nzambe. Na place ça la fierté na yo muta mokili. Toza ba éternel te to kokufa. Lelo so to kufi mutu na mutu ko se rendre compte na ye. Est-ce que camarade no ko ya ko bisa Nzambe ke non tika ye na point o parce que à côté la kinga parce que to yo kada ki to sala ba faux compte ebele to finga yango ya ki ko edenga ndeko il faut stopper na ba vent ya boye. Ndeko keba ko sala fierté ya muta mokili. Sala nanu ya yo après ya Nzambe. Po ya Nzambe nan pardon ya Nzambe liboso après ya yo. Ya Nzambe ezali ke non ozo tsaba compte no kuna. Ozo sepelisa Nzambe Nzambe azomona ke en tout cas aza mwana moko azotambola selon l'esprit et non selon la chair. Batongo oyo emisusu biso nyonso to avant nga pena zo connaissance bato ebele emisusu to défenda bango okotela bango omona ka mutu wana pe lobi ye mutu azotonga yo ye mutu emisusu abalukeli yo nazoloba boye merci maman nazoloba boye parce que lelo bato ebele baza na ba blessure akota likambo ya etaliete mutu ya koteli emisusu ya zongani kosola na mutu wana mais yo kotaki mutu wana akangela okanda tout cela ba conséquences parce que olingi kosala fierté ya mutu ke obanda na o ya na yo moko olingi kozala mutu osala une femme ya na dignité te olingi nde ko sepelisa mutu to boite toza wana pona ko respecter bato toza wana pona emisusu ko edane mais na point ya mutu o perdre dignité na yo la place on azolo ba non vraiment yebango soko osala ngo na vie na yo osala ngo o perdre dignité na yo ya yo moko mutu akozongisa longo azate eza yo moko mutu akozongisa longo azate nga na yebisaki ndeko moko aya na komene na bindeko moni nde yo te ya wana ndeko moko mobile nga na yebisi na bitala moni ngai na problème noté na komele na reprocher na bi problème neza boy esili nango plus même ndeko wana azali alobi en tout cas malgré ça mais moi c'est au moins mutu affronter nga alobi nanga erreur nanga mais lelo to vivre na bato mutu so ozomona moninga na mabe o préférer emsu osanjola ye o préférer emsu otonga ye na nsima mais oloba ne na liboso soko olobi ne okeno wapi mais osali fierté ya Nzambe au lieu que non emisusu o banda ko pesa kaye ba honneur alors que azo mérité te nde nazoloba ke non to vivre na monde ke non bato o bazo mérité ba respecter bazo zwa o bazo mérité bazo zwa te monde à l'envers alors to yeba pe ke non mutu aza mutu il faut toujours to sala très attention vis-à-vis ya ba problème ya bato ya ba bikota kota parce que bato bakotaka baza bato oyo batikalaka na suka mutu okoteli emsu mutu wana lobi ndenge eza ye mutu obalukela yo et puis Afrique ezoluka ba un homme na ba une femme oyo baza na ba dignité oyo bazali bato oyo ya honneur bato oyo ya respect nga moi santa eza impossible mutu azwangaka bongo alokotanga bongo na likambo moko boye mbangu bongo eza vraiment impossible ekoki kosimba te parce que soki ozali mutu na nga to oza mutu na yebi basali yo mabe na kobenga mutu na sali yo mabe na pesi conseil mais na kolinga te na sala ba rando trop na mutu parce que aza ekela mwa Nzambe
en même temps naza pe chrétien nayebi nzambe alors même nzambe alobi to prier pe pona bato bazosala biso mabe, n'est-ce pas? Alors siko soto bato bazosala biso mabe nzambe muta recommander ngo, mais pourquoi koya ko panzaka ko semisaka ko créaka ba bibarando nati bato ebele boza na ba Facebook kolala kolamuka un eza habitude te oyebi te siko koma décembre oza motoko tozo vivre éternellement te na monde te. Maintenant il faut que bagape na biloko mususu parce que eza na biloko mususu on se moque pas de Dieu. Ozo lamuka na tongo oye na Facebook kaka okuti vidéo ya polémique yo wanote ya kenene tina suka alakisaka nini yango non. Soko oza na eloko kokoma te, soko oza na omoni no otali na yo, soko omoni no pe pourquoi kokoma parce que ozo pelisa moto ozo kopanza kaka ozo kosangisa te. Ozo pe ta wana to benga muto na privé pour pesa ye conseil au moins nzamba monake o pesa ki conseil. Apo bimi na Facebook kasi Facebook et même ma malédiction te mababe pezo uta na Facebook. Mais biso ba congolais surtout ba congolais bande ko nga ba angolais ba Brazzavillois bino kutu mais surtout ba congolais balingi trop ko panza kabatu ba sangisa batu moi exactement te surtout même ozo même atamba ba nini ba émission yango nga bande ko nga boli bisama muke misusu ba reprocher mama mo isanza nga vraiment na façon na ngai ndenge na zalelaka. Et puis, nzambe nde mutatinda ngana leka ba direction boy parce que eza bien te ceux qui batu bazo muto moni aza na ba problème aza penator pesa e conseil na place parce que ceux qui boyebani okumisa ye akozwa mutu makasi esprit ya ko changer ko zala na ete a omona makamyo so zo sala eza normal to aza na droit ya ko sala ngo mais na sima kaka yo mto kubisi camarade na yo mais yo mto liboso kotonga ye na sima. Pourquoi qu'on se comporte bon au lieu qu'on affronter moninga quel que soit msusu beaucoup discuter to ako éviter yo to ako sepela te parce que c'est comme ça batu msusu balinga na ba reprocher batu msusu soko reprocher a mon année tu as contre mais alingi msusu o kumisai ya on azo ba que non na yebisa ki ndeko moko lobi na bien nazo mona eza na batu bazo vivre na hypocrisie na baninga eza bien te eza na ndeko moko ko omona na téléphone ba dunia so aza mabe to kota kati to kota aza mais soki muto na mabe nga vraiment soki muto na bike mo isanza émission au sala to makambo azoloba na monika aza bien te na ozwa tana ngate na kofanda te na koyoka te na kobenga na téléphone te donc na kozala wana te pour Bible lobi que votre oui soit oui et votre non soit non et si li même isusu alobi po muto wana aza te apo mona ye wana kei nga kutu bato boyi soki vraiment nazomona bato boyi nde na evitaka makasi asiza bato ba polémique bato ya epanza makita parce que oza mutu oyo osalelaka parole te. Moi, to mobile oza kaka maloba no ezoko pata. Faut que ozala une femme de parole, un homme de parole. Et la dignité aussi. Yango esalaka biso, dignité, valeur. Même na kata ba milieu na biso omona bato ba respecter yo. Mais bato belé baza vraiment na hypocrisie eza malamu te. Mais tant botanga avec comme nzambe boloba nzambe msusu atalaka bino o nzambe azosenga bino mokie oyoko kosala te mais nzambe omoni te ozolingaka kolobaka trop sans position. Voilà maman Christine nzambe apambola maman Chris Maëlys oui ebele baza sans position. Alors eza communauté moko un peu très dangereux dans le sens que vivre na ba africain vivre surtout pe na ba congolais baza batu oyo ebele na étudier batu mingi baza batu moko même sur ozo kende sika faut ozala très prudent parce que comment mutu ozo mona ye aza mutu bilobela o mona ye aza mutu songi ozo mona ye eteye en tout cas les na kota kaka émission na tala ngo katika na tala mais pourquoi oza wana parce que oza mutu moko sans position. Alors mutu soka za sans position na vie nga na salaka keba na bata bon dernièrement na année on a bloqué ba se rebeller parce que na mona ki bango baza sans position na lobi te que no batala ngate mais au moment où tango ozoko koloba likambo ozo critiquer msu eloko moko nga na zo mona peut-être eloko ani sepelisa côté to émission to msu tantine wana to frère wana a sepelaka note mais cela
sire avec tes paroles. Donc oza mutu te otapaka te sans position, c'est pas bien. Ngasko bata bongo na banga la makasi na kendaka na kati relation bala moko. O bala baka pende na vie, on ne sait jamais. Peut-être que lobby aime mutu aboyende au salo mabe. Parce que place au que place au balinga roté, à lobby lisusu ikamno, tant ozonga à lobby lisusu boye, alors tant bo pese zo wana glycérine na coca, atieli opé poison, OK. Donc il faut qu'on se méfie na batu o balaka sans position, ezana na ba camarade, ezana na ba proche. Nga même na ndena sala émission, so na moni mutu azo critiquer munde comme ça sala émission, à côté so na moni ka mutu na tala rande kwana, azo kota ba commentaire na se méfiera tout de suite. Na muta bongo na kolo bateke na zolo bateke po batu balandanga batalanga te na zolo balikamba mutu kozala na position mutu soka zana ye bozana na problème na yete zala na yo batela maloba na yo ekenge mais soko moni ke no maloba no zoloba yango voma eza sir mema oza sir na maloba na yo problème eza te vome kozala sir ke no ozala mutu oyo tantôt plutôt ozoyeba te biloko ozoloba na mnoko ozoyeba te. Vraiment nzamba sunga biso et puis merci beaucoup na batu nyonso oyo bozalaki wana pona kolanda ngai mama Moisanza na sujet oyo bikota kota donc bilanda landa donc biyamba yamba tout kaka na sali moi constant muke na ndenge communauté na biso ndenge eza ko vivre vraiment ba o bazaba na nzambe ba o bazana matoya koyoka pe à kosalela vraiment il faut tout tirer un peu leçon ko sala pe un peu keba parce que tous en a besoin ya kotonga Afrique surtout tous mboka lokola Congo ils allaient vraiment na besoin ya ko reconstruire en sous makasi sur les plans tout alors ils ont senga sikoyo vraiment tous à la bateau yo moins de buzoba surtout ba buzoba o ezaro za la bisoba tout bisoba congolais vraiment eza triste makasi eza vraiment bien té et nayebi ke nzamba osunga kaka malembe mais vraiment tout ça effort tout changer tout ça la effort tant na tia to nga na parfaite mais na ba berere mususu batu mususu ya ba bikota kota bato ba ya ba mama epela bana mama epela mibala ba mama epela vraiment batu mususu nde basalaka nayebi te nga na kokoma na niveau wana te parce na ko supporter te ke batu mibale bazoswana na pelisa moko wana batu mususu bokota pe makamba batango bafuti pe prime d'encouragement te aux autres MSU assurance de vie te kaka dans les vies du boy pou bandi kokota et puis beba na mutu parce que osela ki sentiment ozanga ki komi pesa fier valeur na yo dignité na yo pona ni yeba mutu aza mutu oko perdre dignité na yo na kokota likama mutu ane bon lobiso awangani batu misusu nga peut-être ngai nazala nga reconnaissante nayebi ke ate nayebi ko reconnaître ko zala très gentil très sympa ko reconnaître misusu soutien à maman Chantal babaki soutien à maman Christine soutien à maman Chilo soutien à bandeko ebele bolimbisa biso na tangi kombo te mais misusu bazana na conscience wana te ya kozala reconnaissant na vie misusu bazana ngo te yango siko il faut tozalaka très prudent nga naza nango nayebi ko reconnaître soki moto azo soutenir ngai na ba façon ebele vraiment nazalaka wana pona kozongisa oyo nde moto azosalela ngai mais misu baza nango te lokola misu baza nango te il faut pas kosalela plus sentiment salela